Bakabi ya bumbali boso. Tozali koya babongo bebe liongo moseke pekia. Linegete mana puse tubandeli mamoko. Yoga nazali. Mamoko sikota fanga na mbanje na yo. Vice-président ya bumbali boso. Ah, Emile Alunga Mbambo. Kunza. Komateli ya mamoko kunza ya wana zali koya. Akuteli la mamolenga na ye. Bongo tozali na secrétaire général. Secrétaire général. Ah, Mobutu Alobi. Secrétaire général. Yewana Matembe. Tometeli ye mamoko. Arsène Matembe. Tozali na secrétaire général adjoint. Moussa Mofilinga. Salam alaikum. Yewana tometeli ye mamoko. Yo. Matambe mingi merci. Ndenge bomoni te milulu na biso esi ebandi. Tokosenga bonibisi pona ngonga kasi tokosukisa na ngongo tokanaki. Elikolo bate tokokende ndenge sengeli tokende. Bongo na baoyo bayebi makambo yango moto azali kotonga ndako na nzambe longo azali kosala mosala punda. Yango sika tozali kobenga bopakola mina kolo. Moto asololaka na nzambe. Moto oyo apakola mi mafuta. Moto oyo abulisami abotami mbala ya mibale. Tobengi mama Anisete mosali na nzambe atika biso na maboko na nzambe. Yewana vraiment ton télémine ne fait que quelques minutes au sein de l'ensemble. Le lobby Nabiso, voici qu'il est doux et agréable. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur les barbes d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Armon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci Nzambe. Nous avons projet de Zalakayabiso, mais réalisation Esaïo. Ezalaki projet en fait que tout coûte à la 27 années. Mais na bolingo na yo, na ngolu na yo, au bateli moko boko kamate, mais au salibiso au lamu et au monisibiso biso journée à l'élo. Yamoto zongi si ma tonze pai na yo. Merci pour la pombo au pesibiso et merci pour la kisikati na libota ya bumbali boso. Nzambe merci pour le bi onyo soto banda ke longo na yo akete ke kino na suka. Et pas ça qu'on cheminer na biso loko la Dieu Emmanuel parmi nous, pe okokoma na biso na suka ko na tsama na mokano na yo. Yamoto pambo litango oyo. To tiki raconte à l'élo na maboko na yo. To seki assistance na yo du début jusqu'à la fin. Et loko moko ya libande kotate ya biso pe epimate. Onyo soto komela tokolia et ça la fait action de grâce. Pambola ba onyo surtout va contribuer. Pambola ba onyo se malheureux par-ci par-là. Ba inviter la biso. Pambola ma présence na biso. Quoi c'est sacrifier encore âme esprit. On fait que mon sala oye de boso et ensemble katina bolingo. To simba na main dans la main on fait que de boso. Tango auto connexion ensemble na sela lobo kona yo. Ma bemo ko comme la biso te. Et bandeli kino suka ezala kaka yo nzambe de orenye kat na biso. To ebi que place yo renyaka munguna ko kiko pusana te. Yango na pouvoir oyo pesi biso. To zo teleme la surtout ça contraire la volonté na yo to tiki croix béni na yo et ça la planter kat na oezika en fait que nyonso to ko sala et ça la pour la gloire na yo pambola ba onyoso baye pe ba o bazana nzela facilité ba ba koma ba ono ba comité ça na ba ngolu to sanga ensemble na kombo na Christ Yesu de to lobi amen. Tomatari koloma boko makasi ande ko boko fenda ba kumu toquer rapidement comment programme ezali programme na biso ya lelo toni comme sabino pona nini tozali awa tozali apote mwana moko abotamaki mwana yango abotamaki kobota mana ya solo zaki okola ba mapasa abimaki bwa ezalaki na petete mama ali pasi butu mobimba kasi nzambe alingaki abotama bongo mwana yango abotamaki na kombo ya bumbali boso
liboso nde bumba bumba liboso tometela lelo bumba liboso maboko makasi iyo matondo mingi mwana wana tangu abotami na kombo ya bumba liboso tonwa mwambe na sanza ya jomi mbala liboso tokutana okurela kanda kanda ezalaki esengo mingi komona te libota esangani efandi elobi te bumba epesi biso nyonso na kati na biso nde nazali komona bakonzi banene bazali bato na mayele bazali nyonso bazali na kati awa me topesi bumba nini iyo ezali esengo mingi koyamba Charlotte bulubulu kumu moseka wazali kopesa lokumu ya bamama na buda pe bamama ya bangala kuna na kati na ndako enene ya bapanzi sango toyambilo na kati ya bumba liboso matondo mingi mama Charlotte bulubulu osalaka lokumu mingi ya biso kuna na ndako enene babengi palais du peuple matondo mingi iyo tozali kokoma mpona koloba mpona nini tozali awa tozali apo ete bumba liboso ebotamaki ntango ebotami ebandi konguluma lelo ekokisi mbula moko na koloba mwa moke ezalaki pete te bumba liboso mpona kobotama ezalaki bato bakanisi likambo moko tosala nini mpona bumba soko kiye lelo soko tali bilidi ya bumba lelo moto nyonso alelaka mpe kolela na banzi bakungu bazali ya bayebi malamu papa jaki botembe azali moko na biso sika azali na bumba atindeli biso bilili ya lingode bandeko na nga lingode nzebe ndenge otika nga tiki bumba na 77 nga monge boko na tiki bumba na 77 metango na moni lili ya lingode na moni lingode bendenge zala na 77 tala mosala otozali na yango bumba liboso elobaki te nini otokozongisa na bumba nde tosangani kosombiti nyamakanisi moke moke po ete bumba ekoka kolata ta mwa lobe ya pembe na moto moko akokoka te soki mpe totali bai politike bazali kosala yango moto na ngambo na ye kasi soki biso bana ya bumba tolobi te tosala yango na kombo ya bumba ekozala malamu mingi yango wana na kati na bumba liboso tozali na bato baso topesi bino matondi kasi yango tokoba DJ betela biso mwa mondule wana moke bongo na tembo wana ani motebe akotako na bisi lokola motei bandeko na nga bato bazali toza na ndeko moko akombo na ani motebe bakumu bokoyeba DJ matisa mwana kongo moke pa mate tosi dolongwaki Kinshasa awa tosokomi na bumba wani kotambola makolongola tambola moto okipepe ajete soki pepe anzi makoti komona pasi te pepa ipalo kangi yango olali na yango te na tobo manzi masili kobanga te aselema moke pe azali eye matondo mingi iyo DJ merci DJ zalaka mpe kuna na ndako wana iyo awa toki koyebisa bino lisusu ya mibale na mwangonga tokokende na kokur tokosala eze ya ngundele bakumu nyonso baze na ngambo oyo ozali na kulutu na biso tokoma na présentation nsima ya bakumu nyonso baze na ngambo bino boze bamambre ya g bobinaka mpe ngundele te eye sika bokanisa ndenge bobinaka bongo konkuru oyo kozala likambo bakumu nde baze bamambre ya jiri bango bakokata nene ya kolonga donc lelo aje likambo oyo akopesa kombo na mwangonga tokosenga bayeba kobina baya kopesa kombo kasi ya tokei kobenga moko ya bato basepelisaka bato moko ya mombembeli kodo orkestre mombembeli kodo bazali awai bazali awa bobetana na maboko tomona bino te bozali kodo bana bakende sango hiyo sikoyo bani motebe aya koyebisa biso ndenge nini kotoki na kati na bisi ebandaki boni ezalaki nini tobeteli ya maboko te bazali koya bete maboko
Botela biso. Botela biso. Wane zali animo tebekali na ya gali ya endundu emaya. Wana mana museka mwana sembo. Ngai tango na ya na mboko kisasa. Mboko yo kalai ngango kalai technique. Soko kolala nzala beyo. Soki pe kotambola bolumbu beyo. Nengana kule une semaine. Sukali nasema kama kopo sukali zete. Na mbete ya mafuta na pakoli zete. Na tala ko sabone na binambe zete ngabite. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Bato batea kana babisi wana. Batea kandenge nini bo bajoka mafuta. Lelo penza ngamo tebe. Na kei koteya. Bande kona bete mna lisolo ya koko sate. Lisolo penza nde ya solo. Na koto na bisi kingasanya suka wo. Kingasanya siko motei moko ya propre na papier mouchoir. Tanga ba pesa kiti ngabi na bango merci beaucoup na sa motei. Na telemi. Na bandi alléluia. Bango na bisi na amen. Wezali ndeko na bino ya mwasi kozomona boye na uta na bumba zemboka. Tango tozwa na masuwa edindi na bika benga moko na kati ni bana. Na yebi ko na jete, na yebi eloko te, songo ba ekangi ngai ememi nga ba biso benga ngokuna emiti bongo na sika. Yoka bango miliza ngolu pindisa ngolu ngabitala ba jobo ngabe ezali ngolu. So konga sike na ngai boti moto na bota ebozwanga na lege. Na ebo koma na mboka moko kuna ba mongo na bandiko teka mama mikati na bandiko sama bonde na kisasa. Ana kisasa tatate mama te ndekote bengai moko. Na se retrouver na zolala na campus ne tendance. Yango na yaka beko teya na zonga. Na dozanga de bible na dozanga na mwa etoko yango na yako sunga me pa na bino bandeko ko sunga. Bana nzamba haleluya amen ba yi penza to sunga yi penza na tena pasi atuna penza ni bande na balabala ngabiti na balabala mama na bandi ba moko nzamba lobi na makobi na ete senga ekopesa mena yo pesa pe ekozonga dele ngai ndeko na bino ndenge nazali boye nazali mwana na nzambe ya solo kola yebanga banda bo mwana ngai na tena mate ya bete pesa ekopesa mena na nzembo na bandi ba moko wa na waimae aiyo wa na waimae aiyo wasangwanu na wakolae aiyo emani likoto ine wangae aiyo isoto makune sewa mungaye iyo ause tomo kume sewa inde akomo inde mungaye tomoto biande isakaye mama tamba sisi we mama ko mabonze bande so kande na simana ngaye pale azale professeur pale ngai na miko tona da se pale to lekila ye atoye bate etindoto itimotebe to etenani pale lekeli akiti atipe mbango na mabonza akiti na se ana motebe be anyesi be lingala be mebete be borabu ndena nzilana niko tala ye bale abite non atimba moko mongebe antele otiki pitale kina yo atukie na babisa njela bite anyate na bisi abandini goma to makamba solo ya njela benga ngana bise kipe vina yo yebisa mota yebisio akipe vina ye mama na tonga matete zandu mbongo bima nasomba sasina suga madumo na pema lobi na ngolo kape moteme bongite na lekisi su kapis na bosa ni te ye professeur na kapis bena tobi na boima o e pala tokanga lekile tembe wana na balibi na bite ya yolu kaka nini na vina ezaka nini ana ezo lukaninga bite ya na dina mbongo na mwate kofuta akomenga bite sekati toi sekati vanda no dina ngaba pesa bien kana ziabe ba pesi nga sekati na zibi bien nga kotilo wa ipende aleka
yango wana ezali esengo mpona bumba liboso kozwa motei ya kalai ngangu kalai technique. Meta mamoko kalai ngangu kalai technique bumba liboso koseka kombanye nyonso ezali na kati kasi eloko malamu ezali te ntango ateyaki bongo bato basusu mpe babikaki. Nzambe azali na maître de circonstance mpe d'état ye ayaki koluka mbongo kati bato basusu mpe babiki nzoka ti lelo mpe bato mosusu mpe bateyaka mingi na Kinshasa bakomi koti bato malali baza kosenga salise basaleli passoir lobi achange moto besalisa imandio likambo te banimo tebe bazali ebele tobeteli animo tebe mamoko makasi sika tongi kobenga mama prince aya kopesa biso mwa liloba bongo ntango tozali kotelemisa ye nani aloba te bakoko baloba te basi batomaka mboka te imanio bongo bakoko balobaki solo tolokuta ngai nayebi te sikoyo tokei kotelemisa moseka mwasi oyo akambi mpe azali kokoma na kokamba bebe yego gracia moseke tekia linyengete mwana mpuse tobeti maboko makasi mbote bandeko na ngai ya basi na ya mibali. J'espère que bozoyoka ngai natuta na monoko ekomi crème. Mbote na bino bandeko na ngai mbote bumba liboso liboso nde bumba ngai ndeko na bino bomoni ngai ndenge na telemi awa naza na esengo mpona komona bandeko na ngai ya basi na ya mibali. Bamosusu namona bango kaka na bafoto na bilili na batelefone. Bamosusu nayoka basango na bango kaka na bakombo na bango na basango. Me lelo oyo namoni bango eza esengo mingi mpona ngai. Naza ndeko na bino ya mwasi kombo na ngai ndenge bayebisi bino bebe Grace Liongo ekoli moseka ekpekia linengete mwana mbuse mwana suka na fandaka na Brazzaville bokamwa te ndenge nini ye afandaka na Brazzaville me azokamba bumba liboso. Groupe na biso ya bumba liboso eza na WhatsApp. Groupe na biso bumba liboso eza na WhatsApp. Ça va? Boyebi que na ba réseau ndenge tokoma nango lelo oyo makambo mingi ekoma kosalema na batelefone. Ndenge monga eboko alobi bakoko balobaka ke mwasi akambaka mboka te mwasi atongaka mboka te je crois. Mais nayebisaka monga eboko alakisanga passage wana na Bible eza wapi atikala kolakisanga yango te yango wana na comprendre que eza kaka mayele mabe ya mibali balingaki basi bafungola miso te balia moto na nzombo balia nzombo bango moko balia koba bango moko bapima biso basi biloko ya kitoko kaka bango moko balia. Me lelo oyo na makasi ya bino nyonso tu yango nga ndeko na bino nazokamba bumba liboso mpe tozokende malamu na kobetela bino mwa historique moke mpona bumba liboso. Tosanganaki na bandeko tobungana na bandeko ebele topanzana mokili mobimba. Ngai personnellement nazalaka toujours kotuna soki namoni mutu natuni intel azalaka wapi intel akoma wapi bino moko boyebi na bumba tozali koyebana na bakombo ya bafamille. Et jusqu'à ce que on a eu l'idée ya kosala groupe WhatsApp oyo tokosangisa bana nyonso ya bumba oyo tozalaki na bango na bumba oyo tokolaki na bango. Et puis bumba liboso eza kaka babudza te. Bumba liboso esangisi bikolo nyonso oyo elekaka na bumba. Mwana nyonso oyo aleka na bumba oyo aza na souvenir ya malamu na bumba oyo atanga na bumba oyo baparent na ye basalaka
dans n'importe quelle société ou bien dans l'état na bumba. Nde to sangisi tozana bangombe, tozana bangwaka, tozana baluba, tozana batetela, tozana oh là là, c'est pas possible. Comment je peux oublier? Tozana bangwandi, tozana bambesa, tozana ba Congo, tozana ba Mongo, bumba liboso, et salisi bato nyonso oyo baleka na bumba. Nde tozwaki idée ya kosala groupe oyo, tobandaka, je pense que tozalaka 4 ou 7 personnes, et lelo oyo tokomi 90 personnes. 90 personnes, 95. Tokomi 95 personnes oyo biso awa tolobaka 94, 95. Donc, bumba liboso ezali ONG. Aussi tosala pe mikanda na biso, toza en règle na l'état. Naza na leki na ngai ya mobali azaka pe ndoli na ngai, Justin Mbombo Monga Liongo ye wana aza avocat, maître avocat, ye moto asambelaka bumba liboso na makambo. Toza na mikanda na biso makambo nyonso. Bumba liboso ezali moziki te. Bumba liboso ezali mutuelle PT. Bumba liboso ezali ONG. Bumba liboso ezali biso bana bumba nde tozobimisa mwa pata na biso, mwa muke oyo biso toza nango, mwa muke oyo tozozwa tobimisaka, nde yango tobombaka mokolo oyo tokomona ke tokomi tokoki mpona tosala quelque chose na mboka na biso na bumba. Mpona yebi ke ndenge toza awa toza na bapaya, toza na bato mosusu oyo bayebi te baokanisa peut-être eza mutuelle te na kota, eza mutuelle soki nazwi likambo bakosunga ngai. Biso na bumba liboso, biso nde motu tozokende kosunga bumba. Po bumba azali papa na biso, bumba azali maman na biso. Je ne pense pas que biso nyonso tozali awa eza na motu oyo akoki kobosa na papa na ye, akoki kobosa na mama na ye. Bumba ezali place biso touta, eza source na biso, eza racine na biso, eza socle na biso, touta na bumba. Moi personnellement, j'ai de bons souvenirs ya bumba. Eza mboka moko oyo na lobaka. Bon, peut-être parce que ba condition auto sito mesani na ngona ba mboka mususu, ona okene ko vivre kune kozala mwa pasi. Mais nga lelo oyo da okene ko vivre na bumba sans problème. Po eza mboka moko oyo epesi biso mingi. Epesi biso ba souvenir mingi. Yango wana toyokanaki, tosangani pona toluka kosala mwa quelque chose. Ata ya mingi te, ata ya moke te. Moi eloko ya moke oyo tokozwa tokende kosala eloko na bumba. Biloko ya kosala na bumba ezali ebele. Naza na bayaya na nga bazali awa, baza bamikonzi bayebi yango bien que na bumba biloko ebele ezozanga. Mais moto na mutu na point na ye, soki azosala na ndenge na ye, je ne pense pas que ekomonana. Or soki tosangani biso nyonso tu, totiani maboko, tosali quelque chose, ekomonana na kombo ya bumba liboso. Eloko na oki koloba mwa moke yango wana. Bolimbisa ngai, peut-être que je me suis vraiment trop attardé na ko expliquer réellement bumba liboso ezali nini. Mais c'est vraiment important. On a bato oyo ya sika bakolinga kokota. Oyo aza prêt, on a ko se sacrifier, ye moko a se sacrifier que mbongo na ngai na obana ko bimisaka ngo chaque mois na sala ka cotisation na ngai na pesaka. Kotozaka na ba cotisation mensuelle. Na pesaka pona mukolo bikuba na biso mbongo ekokoma moi ebele et c'est en ce moment-là toko kende ko sala quelque chose na bumba. Soko olingi kokota na bumba liboso yeba ke oyende ko se sacrifier. Na bumba liboso yo okozwa eloko te. Bumba liboso ekopesa yo eloko te. Mais na kati na lisanga na biso ya bumba liboso toza na assistance, toza na partie sociale. Dans le sens que si l'un de nous a éprouvé, a koufeli, ou bien a bali,
ou bien aza na fête tokoki kosala quelque chose en ce moment là tosalaka cotisation tokende kosunga ndeko na biso oyo akufeli tokende kosunga ndeko na biso oyo azobala et puis totalaka par catégorie totalaka badegré eza te ke yo oza na mokoko na yo akufi omoni ke non boma liboso po baya kosoutenir ngai tosalaka wana te tosukaka na degré ya papa ya maman ya bana. Je pense que les Andengouana, si je me suis vraiment fait comprendre, Loli Misangai, Naza quand même émotionné. J'ai vraiment pas l'habitude à hôtel et Maliboso, il y a ma polo, Liboso, il y a ma leki, pour s'exprimer dans Nazo Sala. Et puis, Boye Bimbo, la fin d'Aka, Koloba, Lingala, Ezaka, moi, pas si mais Naza, moi, malgré que moi j'ai quitté Bumba il y a vraiment longtemps, plus de 40 ans. Mais les Ambo Kanangai, Lingala, les Ambo Kanangai, Nauti Kosana, moi, ma faille, mais Naloba Kango bien, malgré que Nazarana, ma faille. Il y a mon amour que Nasubi Awa, mon Susu, Aya Kobakisa, Oya Kobakisa. Merci beaucoup. Andeko nangai na bumbali bosoto za nesengo pamba te andeko bazali basusu na mikile bapa bisika biso maso mache kotambola malamu toze na motuna moko natuna yango natuna na banzi awa toze bikolo biso kasi lokole je bumba bangala bapa yeze bongo te bombula moko secrétaire général adjoint na mwango na totuno na motuna yondo kwa nelo biso nango tosali mbula moko iyo dele mambo konja lobi kasi na mbula moko wana secrétaire général adjoint tosali nini motuna bache mabe deja mabe secrétaire général moke na mbula moko yo bumbali boso esali nini pe bumbali boso ekani kosala nini tometeli ye maboko makasi Moussa Mofiring secrétaire général de Bumbali Boso topesi maboko kaye bandeko Bumbali Boso mbote na biso mbote ba invité les sympathisants et donateurs mbote na biso nyoso mbote Bumbali Boso lelo ekokisi mobu moko banda mbotama na yango e na oyo bapesaki biso comité oyo tozali ezali comité provisoire tozwaki mokumba ya kokumba comité provisoirement pona kokokisa misala misato ya liboso ezalaki kopesa lingomba na biso document légal c'est que mikanda oyo esengeli kopesa biso ndingisa ya kosala musala en tant que ASP statut et règlement intérieur. Yami Balé, Assemblée générale epesaki biso mission ya kosala kovandisa ba organe ou cellule ou bureau oyo ko permettre association pour fonctionner normalement. Et Yami Sato bapesaki biso mosala ya ko conduire les affaires courantes. Nde misala misato oyo tozwaki na comité provisoire de sa création na ebandeli ya mosala. Lelo tokokisi mbula mobimba. Comité provisoire asali nini mikakatano nini akutani na yango e nini etikali po tosala. Imbolela bino
na point ya liboso oyo ezali ya mikanda mama mokonzi a confirmé na nzela ya ndeko na biso maître Justin Mbombo oyo azali conseiller juridique et membre ya Bumba Liboso a réalisé pour salela biso statut na règlement d'ordre intérieur oyo ezali déjà notarié en cours pour tozwa mpona optation ya personnalité juridique. Ya mibale na baorgane na kati ya Lingomba totie babiro nyonso na baselile oyo esengeli kokumba Lingomba po atteindre objectif na yango. Yango nde epermettre biso kotambola ti lelo tokoma awa tosangana na esika oyo pe tokabola na point ya misato ezali mikakatano nini oyo tokutani na yango. Bumba Liboso ekoki kobima te na République démocratique du Congo tango tozali na kati ya République démocratique du Congo. Ndenge moko makambo nyonso eza kotambola na mwa pokoso biso pe tokutanaki na pokoso. Me pokoso wana oyo tokutani na yango lokola pe batambwisi ya ekolo ndenge moko bakutanaki na yango me balalisi maboko te tosembolaki maboko po tosala nyonso po tokoma na niveau oyo toza nango. Eloko ya liboso oyo biso tokokisi nalobi deja botia biso na nzela ya leta tokokisaki makambo oyo esengi po leta a permettre biso totambola en tant qu'association pour atteindre l'objectif na biso. Ya mibale tokokisaki oyo esengi na kati ya association po bandeko nyonso ndenge tosangani na poso nyonso na sanza nyonso totiaka mwa liputa muke na ebugudu po permettre biso tokoma na esika oyo tolingi mpona kokokisa oyo tozokanisa mpona epai toutaki. Ya misato tokokisaki mpona korepresente bisanga na biso Lingomba na biso na epai nyonso oyo bandeko na biso baza kokutana na mwa pasi mwa liwa mwa contribution na biso en tant que Bumba Liboso tokoma na esika wana. Nzambe asalisaki biso ke tozala présent na oyo nyonso oyo toyebi. Esika tokomaki te eza oyo toyebaki te. Mais oyo toyebi tosalaka effort ke tokoma po bandeko bayeba ke Bumba Liboso tozali pe toza na souci po tosangana tosalisana. Bongo kolongwa wana tosalaki lisusu makasi pona kobongisa ndenge nini tokoki kosala. Tosalaki projet d'urgence oyo projet wana eza kosenga ke mwa egbugudu emata. Soki totali kaka na egbugudu oyo ya kosangisa na sanza na suka ya sanza epermetaki biso te. Tolasaki lisusu pona kokolisa egbugudu wana cotisation spéciale pour un projet d'urgence. Kolongwana wana tokokisaki mwa bosenga mosusu biso ya Bumba baoyo bautaki bayaki awa mpona ndembo bobunda na nzela ya ndembo e bazalaki un peu négligé. Tokomaki tokendeki kosalisa po tomonaki ke bana bazalaki un peu négligé. Bongo na ndenge tozali lelo Bumba Liboso azali na nzela oyo ye aza kokende nango ezali ya vision na biso ya kosukisa posa na biso ndenge ezali kokende
kobongisa epai toutaki nde yango tosangani lelo mpona kosepela me esuki kaka na esengo te toza mpe kokanisa lolenge nini tokokokisa kosenga na biso wana yango tobengaki bandeko nyonso tokutana mpo toyeba kosolola mpe komona nini oyo tokosala nakanisi na suki wana na tombeli bandeko nyonso oyo tosangani awa eyenga mpe anniversaire elama bino tekelamu na bino baso tokati maboko makasi bupani boso iyo topamboli nzambe mpona présence ya mungu na ye mosali na nzambe ya koteli biso awa na kati pasteur mungu na nzambe mopakolami na kolo mama bomonaki abondelaki awa ye apesaki biso onction moko sika tata lokola ye amemeli biso double portion topamboli nzambe mpona présence ya pasteur bongisa tokateli nzambe maboko makasi ezali esengo ya kwamba baungu na nzambe iyo toki bible elobi te na kati na fete balobaka moke sika ya mboto benga tozali kosenga na bayebaso bali kosala concours ya ngundele ntango wana nze kokita mesa na mesa eponi te ezala mobali ezala mwasi ezala mwana soko olingi osala be concours opesi kombo na yo bongo bakumu bazali wana bakoyeba na kotala yango wana DJ musique bongo temba musique ezali kobeta tozali kozwa kombo ya bandeko oyo bandi kouta kobuka ewoti na mwangonga ekozanga te tokoyeba pe na koyoka playback soki ekolingisama te banzembo ezali bon tokei wana ezali nano kobeta tozali kolekana bazali kobina kekundela